Somos tantos s'abonner, nationalement Madia Star TV. Etala mamunate, Bato Bandima, Christophe Songo, Andima, Tati Lenda, Andima, Angel Loué, Andima, Madia Star TV. Chalaketa, nationalement TV. Madia Star TV. Le grand collaborateur Christophe Songo, Nakatia Madia Star TV. Le Kiko Kondambuta, papa social. Tadi Ileda, Angel Loué, la mignonne. Ils sont tous abonnés, nationalement Madia Star TV. Et t'as les mamans d'atterre, Bato Bandima. Madia Star TV, Zambada Media. Olera Bagaba News, Bapig, Naba Théâtre, s'abonner. Bonjour, bonsoir, na écoutez Libino, na Pesibino Mboto, na Komo na Yezu, Ticket Nzamba Lola, Asala biso subolamu na mukula lelo. Kande na loba bande kunangai, oezali émission na biso bakwa Angola. Tana benga bakwa Angola bande kunangai zali ba Congolais na ba Angolaise, na ba Congolais ngango biso tuzali moto moko. J'espère que na lobi eloko place wana. Babi na kata Madia Star TV bande kunanga to sala ka nyonso, sauf ba kits na ba message tuzali intéressé na ngote. Ba lobi oyo alingi mwa libanga, babi telaka mwa sanzela mina boko libanga. En plus mwa so na problème ya difficulté à prononcer makamba boko libanga. Talaka ndenge ezalaka. Yo bande kunangai tango ndo ba keto aka toujours liboso ba télévision na bino ya koya koloba makambo o comme habitude. Soki eloko moko ezali na kata comité na biso pona nini ya koya te akoloba. Pona nini ya koya te akopartager comme habitude. Babi na kata Madia Star TV bande kunanga tolobaka toujours eloko nde tomesana koloba babi Christopher Songo ya basongo babi mobile moko ya bio na kata London place ozali na peso mbote place ozali voilà babi bande kunanga soki topelisi su moto topelisi ba YouTube na biso c'est que eloko moko ezali yango moto yekoloba comme habitude. Babi na kata Madia Star TV bande kunanga biso tolobaka nyonso sauf bakiti na ba message tozalaka intéressé na ngote. Yo bande konanga kobosa na te soko zeli mutaska kata Madia Star TV o aimer vidéo o like o s'abonner e kosala please. E kosala biso bien makasi. Yo bande konanga na ebite soko bozo mona makamuso leka na réseaux sociaux bien ezaka kangamu ko bi batuni so bazali ko mona bande konanga. Tant to yaka toujours ko bande konanga c'est que makamoko ezali na comité na biso bakwa Angola pourquoi pas to kolobela bande konangai yango to kolobela makambo ya via o mona ke esali biso su pasi bande konangai boko yoka pe audio ya via esali biso pasi ya koyoka makambo ezali na makambo zo leka na réseaux sociaux makambo zo leka na comité so bakwa Angola bande konangai yo bali bande konanga na bengisi batu nyonso tu bacholi via ke azangi mwana boso akiti asima liboso lisusu te pa mate liboso bozo mona bato baza na sima te vedi ke bino fa vana na sima bo mona ke événement so eleka liboso ti na sima voilà bo vana na sima bozo bakiti na sima bo vanda pa mate la star ngal balolo comme habitude to balisko lo ba mo eloko bande konangai omoni likambu oyo esali ndeko na biso vi ya pasi toyo kosala toujours banalise ne tomesaka kosala banalise na kata Madia Star TV. Tangu tolobaka makama bongo ya kochola mutu eske totalaka monene ya Nzambe? Po lelo mokili mobimba comme lobake vi azana abotaka te vi azana matrice zika vi azana ye mutu abebisa vi na ye o lusu bolobi bopesi kombo no surtout na kombo ya via. Alo bande konanga likambu oyo tobosa na ke mutu apesaka bana ezali Nzambe ezali ngana yo te. J'espère na beloko place wana. Lelo bozo finga via ke via botaka te mama yo pelisi life na yo.
opelisi telefone ese eza normal ya kofinga mutu aza na mwana maboko te ofungoli mpe lefone bani mpe kofinga bani kokritike ntango ozwaki ta ya kofinga ndeko vi yake ndeko vi abotaka te eske bozwaki ta na bino ya kotuna nzambe ke mpo yani vi abotaka te pamba te mutu apesaka bana bandeko na ngai ezali nzambe ayebi vi ya koleka biso soki ezali ke mutu azwaka bana na effort nde moko bandeko na ngai me tomonaka na mokili oyo mutu nyonso tu aza na bana surtout bato baza na mbongo me basalaka tu bazala na bana mpo omona ke mutu ye moko akoki kokreye mwana te nzambe nde mutu apesaka bana yango omona ke couple moko baza na mbongo baza na bana te bazozela ti ntango nzambe akopambola bango pamba te bayebi ke mutu apesaka nzambe bana nde mutu eutaka epai ya nzambe bacouple moko bandeko nango omona ke basali 20 ans 30 ans mpe kutu bandeko na baozela bana me tilo bazwi bana te yo mpe yo oza wana oyo lelo ofingi via na famille na yo combien de personnes basimbi bana te baza ebele na famille na yo machere yo lelo ozofinga vi abotaka te eske ngai na yo oyebi histoire ya bana no ndenge kozala ndenge nini ntango mosusu ya bana no eleka ya via magetu nzambe apamboli na mote via omona yake aza na kimia na ye mokili oyo bandeko na ngai totyolaka bato te tozala karata ya kotyolaka te bandeko na ngai please pamba te lelo eza ya yo lobi eza ya yo te lobi eza ya nzambe yo lelo ofingi via na otanga communauté moko oyebi place ozayi bandeko bopartage video oyo bino lelo bofingi via abotaka te boteli via lelo boteli via lobi te moni bandeko na ngai nalobaka toujours eloko nyonso tozwaka na vie bandeko na ngai ezalaka na makasi na biso te mutu moko te asalaka eloko moko na makasi nazwa eloko ezalaka toujours na makasi ya nzambe soki alobi apambola lelo mutu akokanga yango akozala te mpe akotikala kozala te ndeko na biso mosala ya nzambe ayemba alobaki nzambe asalaka na ngonga na ye bandeko na bamise chrétien bayemba pourkui bayemba bongo pamba te totali mpe barealité ya vie toyomonake makambo mosusu tosalaka na baeffort na biso soki nzambe atie loboko te bandeko na ngai oyo tokosala ezali pamba yango moi tolobaka nzambe asalaka na ngonga na ye tozobosana ke eloko oyo boloni na motema ya via lobi okokobuka yango soki obuki te oyebi te ke biba ndeko no baza mpe na difficulté kobota me oyo oyebi yango te sikoyo oza awa yo olobeli via eske oyebi ke bandeko no mpe mosusu baza na problème moko na kwa ya via oyebi te point d'interrogation siko pasi ni bandeko no bayoki ke yo otyole via ki aza kisita me yo moko na famille na yo bato aza na problème kobota baza ebele combien de fois mpe oshoke bandeko no indirectement balobaka bongo bokopona mpa na accent bandeko na nga combien de fois kosala ndeko vi ya pasi omonaka ezotyola ndeko wana soki oyebi ke oza capable ya kopesa mutu mwana pesa mpe ndeko na biso vi ya bana baoyo ozala bango bandeko na ngai oyebi mpasi nini bayoki te ngai nakamoka bandeko na ngai omona ovandi opelisi lef okomi kotanga bakomo bato ona nzambe apamboli bango te sila ku ndenge aza na abotaka te ersi soki mpe nini babengango nini beyavi soki mpe belavi soki belavi bande bokopona mpa na accent oyo abotaka te ovi abotaka te botya bato na baliste eske bino bozali nzambe na bango vraiment ya solo yo soki obota deja na vie na yo ezali grâce eza grâce ya nzambe asali ke yo bota eza grâce ya nzambe mais pourquoi sikoyo ekomaka na toka baninga oyo bazwi bana te bandeko na nga okomona ozotyola bango
E bandeko na nga eza pasi mingi. Bandeko na nga bozala kobimisa ba audio. Omona ke bandeko bazochola basi, baochola bandeko na bango basi, ke ba fia théâtre mingi babotaka te, ba sacrifier vie na bango likolo ya théâtre. Bandeko na nga tout ça di n'importe quoi. Di n'importe quoi. Hein? Yo zo no chola muninga ke muninga botaka te. Ba oyo za na bango, bano baza na bango. Oyebi te ke nzambe pa ko kopini na ozo loba. Omona peke yo muto za na bana na maboko na yo te ozo no chola baninga babotaka te omona peke vie ya bana ne komi compliqué. Ba mama ne bo mona ngote Boto ko chola ngo bandeko na osala video, na osala analyse oyo na muteme to sala nga pasi. Engolo bateke yo muto za na bana ke okomona bokonja likolo non. Engolo bateke yo muto za no za tondeuse babaka pondeuse be tondeuse. Yo muto bota par-ci par-là pondeuse boko papa na accent. Que yo muto za no za erese libala na yo be za erese na fiancé na o non. Achifo et achifo. Combien de personnes batebele bazana babote me baze erese na mabala na bango te bazana bana me bazana erese te. Combien de personnes? Omona ke bana baboti bana baope bango lesengo te bandeko na ngai. Pourquoi ba obimisa ba ojo bandeko na sona bisa ba ojo bo kana passe na ma omona ke batu moko bino mo boyebi. Bo fone bo ba ke non exil azana botaka te. Si lazana botaka te. Vi azana ba botaka te ba sacrifier vi na bango na ba succès ni nango vi azana ngo. Succès nango exil azana ngo be nani be vi azana ngo ba ko sacrifier bana. Be vi ni nango bana na ba sala mabe o bolobi ki ba ziksa matrice na kindumba. Ngana omona kindumba ya exil te. Na omona kindumba ya vie ya te. Na zoma pe kindumba be ya vie te bandeko na malgré to iba vie na bango te. Toke pa tozonga bandeko na ngai. Yo oza na vie na yo. Vie ya pe aza na vie na ye. Siko yo ya kozwa ya kokritike vie ya bandeko wana basi. Keta kutu exil kutu yembe kutu aza na mwana te. Be vie aza na mwana te. Vie aza na mwana te. Bandeko na nga. Eske ozanga ke loko ya kosala na tangu wana ya koloba ya kotonga bandeko no basi. O lolo ke ba audio komo otambola na yesi ke batakina ba ki ba audio o te eza pasi. Tena ndenge ozokisi motema ya via. Ozokisi motema via kolele. Oke itango via olo bake nzamba pambola oyo. Ndeko nanga pesa ozali. Okozala benite. Okozala benite. Bandeko nanga. Yo keke ne via lubi ke nzamba pambola bino ono sa seki ngai. Ke na mona azala ngote. Yo keke ko pambola na eza ko pambola. E kontra ko pambola. Eza malédiction. Oza na kiesi kasi na yo bandeko na to tika o kritika bandeko no basimbi bana te. Eloko na leko bandeko na ngeza na tanango. Eloko esalaka pasi bandeko na ngai. Defo oza na nzoto na yo ke ba finga yo ke oza na defo bonenga mutu mwa finga nga bona na defo te na lobi na kaka eloko mutu finga ke tala mabi ya star ti makolo milai ya esala nga pe passe mutu finga makolo milai tala makolo nzete pa bateza nga mukie mo pe na kuzu oyoki pe mwa passe mais za disability te naza na problème te za ne nza makelanga siko kene imagine mutu aza na mwana te na maboko bandeko na ngai ezaki babi oza mutema mabe yango ezaki babi kozoluka beza yango pourquoi koseka bandeko wana ke baza na bana te bandeko na ngai pourquoi totika makambo please akoloba ke ibango na kutu yana kutu age ezopousa na 30 ans comme na 40 ans ya comme na so totali Sara ya bi Sara ya bote na age ni bandeko na ngai Sarah botaki na âge nini tobi histoire ya Bible biso toza ba chrétien bandeko na nga ba témoignage ni toyoka te pa bato omona moto abike na vana libalo na seli 20 na seli 30 40 ans na sima mwana te na yo obota mwana na ménopause na yo kobota mwana na âge moko boye ya kimukolo bandeko na tolandaka ba témoignage
ngalo toyoka bandeko na tolandaka ba témoignage bandeko na ngai totika ya kotolaka bandeko eza malamu mingi te bandeko na ngai ezali pasi mingi ya komona ke yo ndeko mwasi ozofinga moninga na ndeko mwasi ke yaya aza abotaka te siko ntongo osali wana ozwi nini yebisanga ozwi nini siko ningo blesse ka baningo ngo lelisa baninga olingo zengisa baninga kimia bandeko nanga ezali malamu mingi te bandeko nanga tolinga nzambe omoni ba malédiction sito mana mokili bandeko nanga yo ozomona te ke ezomema malédiction yo ozomona kaka enona alobi kaka nasala base na YouTube nanga na mwa visibilité ezala ndeko nanga keba po bato ozana oyebi te ke vie aza na botaka te nana simi mona te mpona nini oyebi te bandeko na ngai oyebi te ke paza ke sila ndenge aza nana simi mwana te mpona nini aboti te mpona nini oyebi te bandeko na ngai totika kojiminaka bato totika kokritikaka bato oyebi ke moto aza na eloko to aza na lipapa te yo otelemi bandeko na ngai ofinga moto alake ndenge oza na lipapa te momoni ke moto azotambola na la gomme la makolo ngulu basete ezokota kote na makolo yo oyebi bandeko na ngai eza malamu mingi te fo totika caractère wana bandeko omona ke makambo mosusu ozosala yo libi ke wi nasala obimi danger ndeko na ngai ekorattrape yo un jour ekorattrape yo un jour ovandi ona otyolaka kaka bato otyolaka so moto azangi osala mpona kotyola otyolaka so moto avandi aza na mwana te otyolaka yo oyebi te kaka mosu aza na problème moko etungisaka ye yo oyebi te ke moto wana aza na procédure mo azolanda munganga azolandela soin bandeko na ngai yo oyebi te bio oyebi te kaka mosu paye ke copain aza na yebi mobali aza na problème moko bazolandela santé de pas docteur batia mpe na maboko ya nzambe yo oyebi te me yo kopelisa life no bandi kofinga bandeko na ngai ojoto na yoki esenga nzoto malili eselinga nzoto malili bandeko na ngai toyokane vi alobaki ke moto oyo abota lokola eza nzambe moto asalaki moto abota nazokontinue kolikia na elikia na ngai katani te nazwi occasion ya kolobela yango na emission ya mama moluba boshokaka nga olukisaka nga pasi sikoyo nana momongo ya oloba te kotema ezoswa kaka allez-y okontinue bible elobi moto akosala mabe tika ya koba kosala mabe yora un bon jour okorendre compte pa moto akilanga okorendre compte ce n'est pas un problème bravo pour tout ce que vous faites bravo allez-y continuez continuer à vivre parce que c'est Dieu qui nous a mis tout ça à tous en amokili soka lobi ka yokisa pe bino soni tam suma lo bana bino ngone misaki ta bokonzi na ye pa yokela nga mawa kansanga ta na moko na lobi yango je l'ai dit na douleur na motema merci pour tout bandeko nanga bino mo boyoki ba ojo vie na vie ya lobi bandeko nanga eza passe na mawa komona ndeko mwasi bolelisi ebongo ezali passe na marolelisa ndeko mwasi bo bandeko nanga totika caractère wana ya kotolaka bandeko na ngai totika caractère bandeko na ngai ya kolesa baninga na biso ezali malamu mingi te bandeko na ngai eske esali yo somo te yo mwasi ofinga moninga na yo mwasi kabotaka te eske ntango osali video wana bie ntango osali émission wana eske esalaki yo mawa te puka mokili tozangi mawa boye bandeko na ngai so ezalaki ndeko mobali bandeko na nga sava me ndeko no ya mwasi yo mwasi ozofinga ndeko na yo ya mwasi so ezali te mobali afingi mwasi se nango tokongo comprendre ayebi pasi te me yo mwasi ozali mama oyebi pasi ya mwana soki obota oyebi pasi ya mwana ntango olukaki zemi na yo olukaki mpe zemi no mbala moko te bandeko na nga yoyeba raison nini te ke oyo bandeko na biso lelo tilo basimbi bana te oyebi mpe raison ngo mpe te bandeko na ngai totika kotolaka eza malamu mingi vraiment te
eza malamu mingi vraiment te. Esika ozali mutu moko ifale osengaka nzambe bolimbisi na arche osali yo olelisi bandeko ke bandeko babotaka te. Ezali malamu mingi te bandeko na koyoka ba audio mosusu ebimi ya cachette ke boyo bapeka ya sila pe na botaka te, bela vie pa botaka te, vie ya pe kutu koloba te, yo kutu vie ya kutu ko mukolo mingi akomi na âge ya ménopause. Nena esi bino epa nzambe âge ya ménopause eza. Epa nzambe âge ya ménopause eza te, ndeko na ngai. Ezala liloba nzambe elobi biso boye, elobi boye. Nakoma loba eloko. Mabe ekoya bandeko na ngai. Mais, elobi mais. Malheur na mutu oyo mabe eleki na nzela na ye. J'espère que na be eloko place wana. Yo bimi ote ya mabe wana. Yo bimi obimi eloko moko boye, oblesse baninga na eloko moko za malheur na yo mutu obimisi likanisi oyo ya kovanda kosana eloko teke ya kotiloka baninga. Ezali mabe bandeko na nga. Totika bakongole tolingana. Pamba te yo moni kelelo eza yo. Lobi eza ya nzambe. Eza yo te, yo ko sepalelo boti. Oui, yo boti, yo cholu muninga. Me oyebi teke lobi vino ozala ndeni. Oyebi teke via bana na yo zo chola bango. Yo oyebi te soba cholo la nini bandeko nanga. Koza na bana ndeka libala bandeko nanga. Boy te sa mapamboli. Mwasi nyo soto za ndeka libala. Be mwasi nyo soto azala besoin simba mwana. Mais muta pesa kango to bosa na kezali nzambe. Nzambe so ba pesa yo mwana lelo na butu. Akotela teke yo masumu osala non. Pas ma tête totali moi et mana mokili. Pourquoi tu m'as bimisaka moi et pas na bata mabe pas na bata malamu. Engo bake et pas nzambe, nzamba taka nzambe amawa. Nzamba tala mabe na biso bande konanga. So que nzamba tala mabe na biso yo muto leki akotola bande ko baso ba bota kate. Ndeko mwasi, mais yo msumu osima mwana anate. So nzamba tala mabe na biso. Po bake yo lelo vandu na otanga mabe ya via. Otanga osala baba nini ikographie obobenga baba onini ikographie ya bato be vi kutu pe kutu boy si la pe kutu bone na yoki ba audio mususu bandeko nanga pourquoi qu'on to raisonnaka na niveau moko ya bassesse boy bana baza c'est quoi yo simi bana no ba portela onini oui to boy te bana baza beli c'est pas ensemble mais bana yo simba. Combien de batbazan ba bota pe lelo ba komi ko regretter que mono asalanga boy o mona pe baza pe na kimete na bana ngo. Combien de personnes ba tebele bazana pe nzambe na batel nzambe na pese bango bana te mais bazana kimi na mabana na bango bazana kimi na vie na bango. Si la vivra calme be a vie pe ko mona pe o mangna bi vinete elle est posée. Vie appelle la même chose, elle est posée. Yoko kundelelo o mo ka boy po bat ba chaoka. Ma chérie moi makambo to sala na mokili to sala te makambo boye non na ye koleka na réseaux sociaux na loba ya finga na onga na konda mais ko finga muté loko mutaza na ngote c'est pas bon bandeko na ngai yo bite ke tangu yo olobi bongo mendeko mwasi pazana oui azoluka mwana mwasi so na besoin mwana bandeko na ngai. Mais est-ce que yo kotumula pota moko boye mutaza na bosana azelaka ti mukolo nzamba ko pesa ye mwana yo siko yo leka ba life na yo o bana siko ya ko critiquer bato ana o bana siko ya ko jiminaka bato ana ondika yo komi nzambe yo za nzambe te ma chérie ezelo kwa histoire ya nani oyo ya Penina yo komi nani okomi nani ma chérie. Totika ba caractère oyo totiko blessera baninga esika opote ezali ke mutu amona rasu te kaza na pota yo zana yo otisa mutuka ke aza na pota bandeko nanga na ete so na olobe lobe na olobe loko te na ete so na oloba mabe na kata mabi ya Star TV bandeko nanga toaka toujours olobe loko awa yo sali bo ma chérie place ozali bandeko na boyebi elo nazo lobe boyebi mutu ni nazo intéressé na ye ba video déjà pantani déjà ne ndeko fi azo loba. Bandeko nanga yebake mukolo oyo biso bata ba réseaux sociaux biso ba youtuber mukolo ezalaki ovandi tokomo futa makambo to sala ka ba réseaux sociaux ya ko créer likambo boye pena ko pesa bandeko passe bandeko nanga juste ba ko futa yango nasi batebele ba ko lapa nasi batebele ozalaki non ceux qui azana lisolo te avandi na yebi ayo kata matungulu na YouTube ba mona ne ba kata matungulu to ba ko sala bongo mais tellement que nzaba zaza ba mawa
okoloba blessé mpe moto omonango mpe bio oke mpe na ndako na yo omeli mpe basi bacheboki na bino bomesala komela kuna omeli soki mpe mai na yo ovandi mpe olali mpe pongi me kuna moninga azolela tala vi ya ndenge alobi bandeko bino boyoki ojo wana mai ya miso ya moninga bandeko na ngo ezotanga boyebi combien de fois oyo mai ya miso wana un jour vi ya miso wana ebaluka esengo ezala mai ya miso ya koseka ezala kolela te bandeko na nga oyebi conséquence na teke na vi na yo ndenge ndeko basi bazolela ndeko basi bayoka barojo bandeko boyoka barojo epanzana kende babake bato miso basila abotaka te ebe avi abotaka te evi ape abotaka te bandeko na nga he totika makambo eza malamu mingi te bandeko na nga bakongolais tolingana tosepana bozwa baninga moninga so azwi te bandeko na nga tozala bango ensemble tosoutenir bango bana no baza bana vi bana baza bana beyavi bana no baza bana sila yo kayeke bana tobotaka baza kaka bana biologique tobotaka baza bana non bana voisin oyo baza mpe bana voisin na yo malgré tout no nzambe apesi bandeko na biso basi bana te me nzambe akopesa bango ape nde nayebisi bino ke bandeko na babotaka te di n'importe quoi nde nayebisi bino ke bandeko na babotaka te bandeko na eloko na eloko eza na ta nango yo osepeli yo obota ese leo nelasaka ebana na obota moko na tata moko mpo detorgation yo moko oyebi pamba te oyo oboti na bango lelo me lobi oyebi te soki ekosukelo ndenge nini ma chérie topelisaka balife te mpona kokritike baninga please eza malamu mingi te conscience na biso bato ifo tosalaka oza wana bandeko na nga oza na bana oboti yebaki un jour bana na mpe bakoza mpe na besoin obota mais c'est ce que oza na eloko moko bozokreaka na vie ya bato ondike moto omemaka vie epa docteur bi omema deya bia vie epa docteur bi omema deya ndeko na biso sile epa docteur ke baconfirme oke bango bazala babotaka te oyo lelo ke bokoma kopesa balife bi bokoma lelo kotshola bandeko basi ke babotaka te eske yo okende bango na bohôpital eske yo nzema arevela oke bandeko nanga nde baza na vie aza na kobota te non bandeko nanga totika bozoba oyo potika babuzoba bandeko nanga tokisa baninga pasi te mitema nango bandeko eza malamu mingi te ce n'est pas bon bolandi nde nalobi bolandi mpe odio ya ndeko via nde ndeko via bana koloba eza likambo ya pasi mpe na mama toyekaka toujours ya kolobela yango nde tosala baanalyse comme habitude soki eloko eza na komite na biso pourquoi pas ya koleka koloba so eza kota malamu tobeti maboko so eza kota mabe tokolobela yango mpe ke eloko eza mabe tosala yango te yango biso na kati ya mabi ya Star TV toyaka toujours koloba eloko yango na kati ya mabi ya Star TV bandeko na ngai toyaki kaka koloba mpo na lisolo oyo nga momo nazalaki mpe choke ya komona video ya ndeko vi ndenge ndeko vi azoloba na émission na ye azalaki tellement choke na bi pourquoi mpe nasala yango analyse bato botyolaka baninga na baboti te yango mabi ya Star TV bandeko tolobi boye na vi na biso bato bandeko na ngai lelo oyo sepeli lobi toyebi te comme si lelo sepeli yo lelo ozwi pamba te lobi moninga na nazwi te yo ozosepela lelo bandeko na nga mpo moninga aza na pasi me oyebi te nini ekoyela o liboso yo moto opelisi life no toyebaka te bandeko na ngai fo tozalaka souple na bolingo ya nzambe bandeko bozolanda ngai ntango omoni moninga aza na pasi bandeko na nga tozala karatere mingi ya kosoutenir moninga soki mpe eza mutu moko ya kobondela nzambe mpo na ndeko vi ndeko nzambe te namona ndeko vi aza na mwana te bandeko mosusu aza na bana te nzambe evisite bango priere na yo comme se kooningisa mpe trone ya nzambe on ne sait jamais toyaka rapide te ya kokritikaka te toyaka rapide te ya kotyola baninga bandeko na nga ezali malamu te wana vraiment émission tolandi bandeko na nga eza malamu mingi te koyoka ndeko vi azoloba bandeko na nga omoni bamikolo balobaka boye libanga ezwi ndeke tyaku kotseka te omoni ntango libanga ezwi ndeke tyaku azoseka ayebi te ke ye mpe aza forme ya ndeke bandeko aza tyaku azoseka ndeke ayebi te
aza toujours ndeko bandeko na nga sori bolimbisa ngai mais tiako azoseka ndeke pamba te libanga ezwi ye ayebi te ke lobi ye mpe aza ndeke bakobambe libanga eza ka moko na ndeko mwasi atioli bandeko na biso babotaka te bandeko na nga. Merci beaucoup bandeko na nga bolandi biso toyeka koloba mpe kosala kaka baanalyse makambo ezali na komite na biso oyo tomoni ndeko na biso via azali koloba mpe azali koregrete na bandeko oyo bazokotiola eke abota te. Me bandeko na nga bokanga date ya lelo na kati ya mabi ya Star TV topamboli via aza na bandeko na nga akobota. Via aza na bandeko na nga akobota. Vulu pa via akobota, bela via akobota, sila akobota. Baza bakisita te bandeko na nga. Ils sont pas les ekisita. Ce balababon en français. Bon comprendre pas na ça. Baza bakisita te. Bandeko na nga. Au moins na vie na biso tozalaka. Moi si so na maela kotambola na vie na nga na loba yango. Moi si niso tokite ka kozala kwa zoba mobali so komkuta na ye apesa corps âme apesa mpe matrice na botsa ye non. Basi musu baza na sagesse mona ke akute na mutu mais ndenge aza wana aza na besoin ke aluka mobali moko aza responsable aluka mobali moko ayebi ke soki lelo ke ye aza te mobali ya pa kozwa soin ya bana na ye. Yango tomonaka mi bandeko na nga okomona mutu azali wana aza na mbongo na ye aza na makambo na ye me aza na mwana te engoloba ke ye aza wana aza na besoin ya koluka mobali moko ya sire babota na ye bandeko na nga totika kotolaka bandeko na nga ezali malamu mingi te oyo ezali nga ndeko na bino mabi ya Star TV toyaki kaka a mpona koloba eloko comme habitude bandeko na nga tolobi eloko me ndenge eza na bandeko na ngai oyo ayebi ke osepeli na analyse oyo ndeko na nga pourquoi pas o aimer vidéo pourquoi pas otia commentaire na yo pourquoi pas opambola pe ndeko vi ya place azali bandeko na ngai ekosala biso kaka bien makasi mingi. Merci beaucoup bamore, merci beaucoup bamoresi na nga tomonani mbala ya nsima soki so actualité moko ezali tomoni eloko moko ezali pourquoi pas to ya sokolobela yango comme habitude. Merci beaucoup tomonani mbala ya nsima ba gros bisous na moto nyonso alaninga alandi vidéo oyo. Bye bye. Abonnez-vous massivement mabi à Star TV. Ya biso esika yango ye. Bon mona ba Star tout boningaka. Nga mono na za. Ba fan na ngai, ba boninganga, ba boningala ya bui. En tout cas, bo s'abonner. Bo s'abonner massivement na mabi à Star TV. Yango na bino if na koka sentiment. Nga so na yo bakali ka mo emotion na penta. Balubi bo s'abonner massivement na mabi à Star TV. Oya kusabone ta kurate. Pona nina kurate? Ukurate po ukutala ba théâtre te, ukutala ba gagi te, ukutala ba émission te. Yangu turubi bo s'abonner massivement na mabi ya Star TV. Songo bo shanyo kanshika bi ya ngana ringi ya bani ya kami kopesa nga pasadi wa. Abonnez-vous massivement mabi à Star TV. Ya biso esika yango ye. Bon mona ba Star tout boningaka. Nga mono na za. Ba fan na ngai, ba boninganga, ba boningala ya bui. En tout cas, bo s'abonner. Bo s'abonner massivement na mabi à Star TV. Yango na bino if na koka sentiment. Nga so na yo bakali ka mo emotion na penta. Balubi bo s'abonner massivement na mabi à Star TV. Oya kusabone ta kurate. Pona nina kurate? Ukurate po ukutala ba théâtre te, ukutala ba gagi te, ukutala ba émission te. Yangu turubi bo s'abonner massivement na mabi ya Star TV. Songo bo shanyo kanshika bi ya ngana ringi ya bani ya kami kopesa nga pasadi wa.